Chimène Kiala azalaki na Manuela ali éliminé ye. Awa Manuela a éliminé Chimène Kiala. Alors mikolo koya bako éliminé nani? Bako éliminé Blandine Osako. Est-ce que Blandine Osako a yebike azo risqué ba éliminer ye? Oui, a yebi yango. Azo zwape ba précaution. Est-ce que makambango ekoleka ndenge nini Papa Robo? Ekoleka ndenge nini Bolandanga? Oh Rando ezo mapamboli. Rando ekumbama. Oh Rando elengi. Rando ku. Rando sukali. Rando bilengi. Oh Rando. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bomonaki ndenge zalaki. Manuela Kitoko asanganaki na Chantal Bola, asanganaki na Chimène Kiala. Pe alobaki etikali moto moko pote basangana ezalaki mi José. Alors toyebite soki basanganaki to basanganaki te, mbala moko tomonaki mi José na ba Chantal Bola babebani pe ewumelite mi José aye kobotola titre ya Reine de Rando 2020 pe bacheye eloko oyo bino bomonaki yango esukaki ndenge sukaki. Alors Chantal Bola bazalaki toujours na Manuela Kitoko na Chimène Kiala yabaki alos. Mbala moko Chantal Bola abetaki Manuela Kitoko eloko moko boye simanango asengaki pardon alobaki ezalaki erreur. Mais Manuela asalaki lete alimbisi ye, mais azalaki toujours na réserve. Alors Chimène Kiala na minute wana azwaki contact na Manuela ya CC. Alors tango azwaki contact simanango basangani. Tango basangani mbala moko kuna Manuela Kitoko ye abandi rando na Chantal Bola, rando ouverte. Alors Chantal Bola alinga meka boye, mais naba makamboyo eza kolanda ya mbeli ya mi José. Chantal Bola a maîtrisé. Bato ebele bayebaki te pourquoi Manuela apimisi menduki makasi boye na erreur o Chantal Bola salaki. Nzoka Chimène Kiala azalaki deja na sima. Kala mingi te Chimène Kiala yepe ayeko mibimisa na Chantal Bola babembani. Chantal Bola tango ayebaki ke babebani na Chimène Kiala azalaki toujours ko réservé azako loba toujours bien ya Chimène Kiala. Ti Chantal Bola achanza abetie pe mwa biloko. Mais lokola Chantal Bola makambo ezakaka kuna oya mi José Pitakani na mbila ndenga pekisaki ye. En tout cas Chantal Bola atosi avandi calme. Alors Manuela Kitoko a bombardé et longo bazana Chimène Kiala. Manuela Kitoko aye kozongi sa relation eye makasi na Josiane Mondele. E bandaki kaka soki Manuela zo pupula azakoloba mwana matete azoloba Josiane Mondele na kombo na ete mais azali kokumisa kotia exemple mwana matete. Josiane Mondele bisika zalaki pe ye abanda kosala barando na ye dans le vide na batuka koya ko cible asali na modèle ne abanda kosala. Mais lokola ayoki kuna mwana matete ya trop ye pe Josiane Mondele abandi lisusu mwana matete. Alors
tangu bango mibale bakomi ngambo yo mwana matete, ngambo mwana matete, mbala moko bamateti na bango esali kukutu tie kotutana. Alors kuna pe Chimienne Kiala alaki bakomi sikoyo neti troa. Mbala moko kuna pe Blandine Osako alobaki nga na kokolala te, nga nazali moko ya barandonnette ya poto, koma rando eza kotoka ngai nazala kaka boye namonanaka te na circulation partout, me mobulu oyo ekoki kobebisela ngai kope na bato minene o batalaka nga na kati ya Kongo, tangu batalaka nga na rando bisika bazalaka excité ya kogute nga pe ya kolia musuni, nga pe nabenda bango bapapie wana ezaka ya couleur ya vert. Alors Blandine Osako yepe asali batiknak na ye papa, alors aye kokota. Abando kota Josiane Mundele malembe. Ezako kende malembe, me kuna Manuela Kitoko atali ke oyo yosoko ay kokota. Na ngai nanu tozananu mwa mobulu. Na Chimienne Kiala bazako tuna mobulu makasi. Po Chimienne Kiala yena Manuela bazako sorola deja makambo ba randonnette nyonso ya poto, bazako sorola pe makambo ya papa Robo. Alors sikoyo Chimienne Kiala ya bakialos ye alingi batu bakome belete parce que ekoko bebisa stratégie na bango. Parce que Chimienne Kiala ye cible na ye ezalaki foko détruire Chantal Bola aloba te, mais foko détruire ye ko tinde na boloko toko belisa ye maladi ya mutu. Mais siko Manuela Kitoko ye azako take Chantal Bola, mais Manuela Kitoko eloko azanango posa akoma leader ya rando na kati ya poto. Bobo sanate na tawana Manuela Kitoko azako sala rando, bomoni ndenge atakaki mamingeni aningisi ye pe bomonaki ekomaki memi ya nzoto na nzoto, ti Manuela Kitoko ayako beta mamingeni deku kao, mamingeni akweya na modero, ndenge tozoloba lelo yo bakoma 0 kao, Manuela Kitoko akoma deku kao. Alors Manuela Kitoko ye posa ya titre ya leader ya rando na kati Europe, voire même international, azanango penza posa, azanango na soif ya kosakana te. Surtout soko tala mi José oyo akoma reine de rando 2020. Atali titre wana Chantal Bola akangango makasi, mutu moko te atikala kobotole yango. Vaut mieux botole dingwe moto na ngenge pungu na ye, mais Chantal Bola mutu moko te akokaki kobotola ye ceinture na ye modèle akangaki yango. Mais mi José la reine a beta biloko oyoyo mutu moko te akoko discuter ke Chantal Bola azwa biloko pe Chantal Bola alakisa penza ke ngana zwi biloko au secours na kufi kao yako suka na bambeli. Chantal Bola sumba na chassé pona nani mi José bete ba dernier de biloko, donc azwa ceinture wana na voie normale. Alors Manuela Kitoko aloba jamais ceinture oyo ezali ceinture ya suka na rando na kati ya poto. Yango Manuela Kitoko ye bitch na ye ezali azala leader incontournable ya rando. Ye wane ezali ide na ye. Alors Chimienne Kiala lokola azaki na idéologie mususu na makambo bazaki nango na CC, alors Manuela Kitoko a décidé fona éliminer ye. Lokola zo comprendre rien, fona éliminer ye, to tia sikoyo Osako lokola za mwana kisenzu tokotaka système ya mwana mateke totala ndenge kokende. Alors Manuela Kitoko basali loko basalaki ba éliminer Chimienne Kiala ya bakialos. Rando siko na kanisa bozo mona yango ndenge zokende. Blandine Osako yepe asa yebike awa Chimienne Kiala longwe tosangani trois tosali triangle bana matete. Mais Manuela Kitoko na Josiane Mundele bango bakangama lopango. Bango bato liboso bazongani ante bango na bango.
kuna moko aza kobwaka mwana matete koto pe moko aza kobwaka. En plus, soki bakabwani lisusu bango bakosentir rien parce que Joseph Mondele azalaki déjà na idéologie na ye. Po Joseph Mondele apema ten internet, toujours azali active. Manuela Kitoko pe modèle azomema rando, aza komene rando. Ma sikoyo Blandine Osako abule ngana kosala nini? Awa siko si na pusani. Apusani. Metango apusani, Blandine Osako azana ba adversaire te. Ayebi ke binemi bazali, ma yebi nenga kotakete. Alors sikoyo, tango Chantal, Chimène Kiala batake na Manuela, ba panzani. Alors, Blandine Osako sikoyo, alobi occasion yangoyo, ga sikoyo na renie na rando. Yango bozoka, Blandine Osako, azolo batangu nyoso. Manuela, tikelanga ye na kana ekala. Ezali te ke Blandine Osako akana Chimène Kiala banda kala. Mais Blandine Osako azana soif yepe ya pouvoir ya rando. Oh rando ezo mapamboli. Rando ekumbama. Rando ezo nguya. Yango wana azana ngo sikoyo. Manuela Kitoko yekutu azana tina ya pouvoir ya rando te parce que aza déjà na pouvoir minichoyo. Azo mene leader na rando. Azana besoin ya titre. Donc titre, alata titre penzake bisika zo kende, azo kota na bafeti neti mijoza kota bazoganga la reine de rando, et loko Manuela Solinga yango wana, azo kota na Nderlek bazoganga la reine de rando, azo kota na Matonge la reine de rando, azo kota na Château Rouge, la reine de rando. Azo kota na Plaza d'Espagne, la reine de rando. Azo kota na Internet, la reine de rando. Azo kota na Napoli, Napolitano, la reine de rando. Azo kota na Milano, la reine de rando. Et loko yalingi yango wana Manuela. Alors, sikoyo awa ba éliminer Chimène Kiala yaba kialos bako éliminer nani? Ezali clair parce que Manuela Kitoko ayebi déjà que awawa soki mbutu kei na ko éliminer Blandine Osako. Blandine Osako yepa yebi Manuela awa éliminer Chimène Kiala yaba kialos ngai soki na koti na kati ya triangle oyo na koti yango kaka na kimutu makasi nanga ya bana ba matete ya batetela batiaka ye mutu na sete yango na koti na kata triangle oyo. Blandine Osako yango aza koloba tout le temps ngai mutatindaka nga zate mutamenasaka nga zate wana eza ba code aza kolakisaki ye Manuela ayebaka système ezali bataka mike baza kosala. Soki pe Blandine Osako azo popula Chimène Kiala fo Manuela aya kokota na direct oyo ya Blandine Osako. Pourquoi? Pour aider Blandine Osako? Non. Parce que tant Blandine Osako attaqué pendant 30 minutes, pendant 1 heure de temps, Yemoko et Lakisi, Blandine Osako a son pouvoir, a son pouvoir à rendre. Alors, Manuela Kitoko siko tanga kokota, pour ça la moins intervention, et Lakisi, Manuela Kitoko bakaboli, pouvoir wana, Blandine Osako alinga kozwa. Siko Manuela Kitoko, soka beti biloko Kitoko, na katia direct ya. Blandine Osako elakisi Blandine Osako na direct na ye asale loko te, mais Manuela muta sale loko. Elingi koloba Manuela aza toujours na pouvoir. Azo c'est la toujours titre ya reine de rando. Aza toujours leader ya rando ou azo mene rando. Alors yango wana ezali somo. Sikoyo Blandine Osako aza consciente pona azwa leadership o alingi azala ko dominer rando yepe fois éliminer Manuela, mais Blandine Osako ako éliminer Manuela na ndenge nini moyete parce que azana besoin ya triangle wana.
Mais Manuela kitoko azana besoin ya triangle te parce que azana tic-tac ya komene rando oyo azokende nango. Josiane Mondele yekutu azala na triangle te. Josiane Mondele ye amemaka rando n'équilibre neti rando mokoboye ya kacher alati jip azako bina azako ningisa loketo ndenge zala bawemba ye ambiance nde na kati ya rando alingi yango moko akataka penza atiki alakisi biso oyo babengi lita esuka nango ata na ku yango Josiane Mondele azawana pona système bazala triangle bazala te. Josiane Mondele ye akokende toujours n'équilibre na ye pa ya Josiane Mondele kozala leader eza na importance mais soki pas yango te eza ndenge moko mais ye kaka azana besoin akendeke na rythme ya Empire Bakuba na musique akendeke na rythme ya rando bayebaka ke Josiane Mondele azalaka azali tout le temps mais Manuela kitoko ye ataboyebi azalaka mais alingi titre Blandino Sako ye pouvoir faut exister yango wana babos batalelaka ye yango wana mokili etalelaka ye potangu azalaka na bango ezala na jacuzzi to na nini bamonaka neti bazali neti pantere moko azali likolo na bango ezalaka mpunda te ezalaka pete oh madebo mais ezalaka nde Blandine Osako la randonnette yango awa makambo ezali matata oh rando ezwanguya rando ekumbama oh rando na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour Maman Olga Kabelo. Vraiment thank you very much. Nzambe apambola yo. No nyonso ozosala vraiment oza moto malamu moto sapesi ombongo garde no kwa confiance ti eloko ekokoma nango mpe kaka vraiment félicitations tala banda Belgique eti awa na Australie osungi nga vraiment tokos mpo naza na suki nde na meki moya na meka te suki eza na mutu na fungoli suki mama bitekuteku bitekuteku nde makambo Olga Kabelo oye batika yo kaka mosusu aza te original ezaka yo moko na kati ya Belgique tala ti Australia wa na Queensland Townsville ndeko mwasi Nzambe apambola yo yango no bandelaka biso mateya badoration oza moto wa Nzambe il faut na lukelo ba custom tokos bitekuteku nde makambo etala merci vraiment merci maman Olga yonde nani yango bitekuteku nde makambo yaki yango maman Olga vraiment félicitations ululu mama ngayo okanisi ngatala nde makambo yaki yango bitekuteku tala tokos vraiment kitoko mingi ndeko mwasi Nzambe apambola yo tina kata Australie mosalo ye tokos tala mama okokisi posa motema na ngai ande so motema na ngai ezalaki vraiment félicitations thank you very much my sister, God bless you. Thank you for everything. Thank you, good job, God bless you, I love you too. Bisous. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.